Il y a musique congolaise quoi. Donc voilà, pour s'abonner à CL News, il y a Christelle Mam. Donc babi CL News ndé. Elle a bouche les news des stars CL News. Ba fan tout s'abonner na CL News, un site namina kitoko ya maman Christelle Mam. Bon moi ba théâtre kitoko, ba film kitoko, bon moi na ba news ou actualité ya sika quoi. Image pe kitoko, ya caméraman na biso e mo azan sima, le Gaulois. Oseko Yesu atuni bango botie konzima na bino wapie konzima na bino wapie. Salut très chers internautes, merci de vous savoir très nombreux à travers votre site CL News TV, mon PPS Sika Balobi, CL News TV, Ndema Kambukwa, et Christelle Larose Mamulirani de la presse, Dengue Tepsaïmino que Tozana Matanga, Papo Langue Atika depuis dimanche, Yango Tokiti sur le terrain, tous avis à la population quinoise par rapport à la rumeur que Papo Langue, Azui, Boye, Ponaïende, Batubakaboni, famille baby, famille basation en bon terme T, yango 25 son habit non, je peux pas laisser comme ça. Faut na quitter na terrain na zo avis à moko na moko. Par rapport à Nengo, là je dis un grand merci à Golo Maya, celui qui est derrière la caméra pour nous passer une image. Je dis un grand merci à Christelle Larose Mamulirani de la presse, ma patronne. Merci à toi, merci à Papine Zolameso Antepe Prod, merci à Anjolan Zouziva Tulampaka et également à Adish Mongo, mes potes na potelo qu'on a possible comme diamant. Merci à vous. Tous auront interview et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Quand on c'est vino, tous tambola kaka, tous ba vie ba kino na ba kinoise na malika momne ne kweli biso na Congo RDC. Bonjour maman. Bonjour ndekonanga mwasi. Bonne santé. Santé za kitoko ndongo mona kaka. Oui bi ke tozana mato to bungisa moko basali na Nzambe. Papa olangi atika ki biso ko loba mama loba ta mo souvenir mozaki na. En tout cas nazali kotala TV mko na landaki yango epesa kinga pasi balobi na ngao papa olangi akufi noko kimawa mingi po série ya CFM na sambela kuna. Le parc ezala côté ya na Zandwana ko sambela kuna na Luanda pe na landaka ye na ojaenda soki baina mama na sepeli makasi mepesinga pasi me balobi toza bapaya toyaki bapaya tozonga pe bapaya yango na kumisi Nzambe akele kopema malamu Nzambe ayamba ye atala bolamu na ye atala ndenge bongo sipe batu pe belé yango na kumisi Nzambe. Maman, yo sambela kuna me bakino mususu bazola ba o ba jeune na bango ba makamba sala na vie bakabolisa ba famille yango ndetine na liwa yo loba nini te na sambela kuna bateka bongo te solo ndia fermissement na bango tali penza fermissement na en tout cas bateka kitoko na fermissement na landaka ngo en tout cas ele kaka bien biso nde batamukito bongo na to bango balobi boye bango balambi ndenge mususu wana so baloba ntukeza lokuta. Ba famille to bengana ndeko na yo yango nde meme eza biso nde bato ne to salaka omona o balobi te ngala landa fermement na parc c'est maman nga funguli parc sima afunguli sika na landaka yango bateka bonte biso ne batamukito bongo na yango bateka bongo te solo lani pe mater malange belé le ba ko pese raison pona biyamba ya mape yo yamba na mutoko ko yamba te na ndako kaka mutoko yamba pe mutoko bongo mutoko mono suma be so tel malange na raison nga te elaka. Maman langi nini atikali le veuve sans mobile maman langi yemoka lendi sakabatu yemoka ebi bible banditi na suka azana kimia eza mokano yaka yemoka moko ko longola liwa te liwa eya to yaka mabele to zonga mabele azana motema munene ya yebinga te kaninga lendi sakabatu aza moto ayamba Nzambe liwe ipona mutu nyonso lelo ya papa olangi lobi ya ye lobi pe ya ngai tokumisi Nzambe akelo kopema na esengo Nzamba yamba ye alimbise mabe nyonso asapo mutu la mukili wa azangi mabe azalite mutu nyonso azana mabe azala kwa Jésus azate Jésus ngamta imora ki parfait mais Nzamba alimbise na mabe nyonso mais condoléances pour na mama olangi
Nzambe apambola bino. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Les lots de Kiti pour na kotuna moi mituna par rapport à liwa ya papa Olangi watika kibiso, vous en a quelques témoignages to oyebaki papa Olangi. Bon, papa Olangi nayebaki ke mobali ya mama Olangi parce que au début ye azalaka pasteur te. Azalaki mutu azalaki kosala musala na ye. Na Esnel liboso aki osala musala na ye mais tant mwasi embrasser makambo ya Nzambe ye pe amoni ke tant na ye ke akende ke musala e azongaka a embrasser lisu makambo ya Nzambe tant yalaki muke omoni yango mitikaki atikaki musala pour que aya a consacrer vie na ye mobima na makambo ya Nzambe pembeni ya mwasi na ye et c'est ce qu'il a fait mais yango wana okufa na ye bon nakokufa na ye omoni mokili oyo ezali biso nyonso toza bato Nzambe nde mutakela biso mutu moko te ke oyo akokoloba ke lelo boye elobi boye bien sûr okoloba makambo okoloba mais destiné à mutu ezali Nzambe. Il y a tellement de spéculations eza kotambola tout ça mais comme moi je suis croyant nayeba ke la vie ezalaka et nasuka nango la vie éternelle pe yali soki Nzambe abengi mutu na ye biso bato mokili spéculation ezangaka te oyo akoloba boye oyo akoloba boye oyo alobaki boye akobiki akolamusa nani te nyonso wana ali makambo eza na tina te. L'essentiel en est que mutu à vivre na vie normale o Nzambe atindaki ye et nasuka pe ya vie na ye c'est Dieu qui décide et Nzambe pe azwi ye azongi pa Nzambe tokumisaka Nzambe na makambo ya salaka pona bana na ye. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé Kimia. Yo na yo tala yo na yebi que pour artiste hein oza au courant ya décès ya papa Olangi et ça là que Maman Olangi ou papa Olangi. Papa Olangi da. Ah papa Olangi. Ah namona kaye na sepelaka trop na musala ni atikeli kosala na mokili oyo. Alandaka mate ane mingi azali papa moko gentil. Azali koloba maloba ya solo. Ya omoni epesi biso nyonso mawana na Congo na biso tozobongisa bato minene na Congo bapasteur minene bachanteur minene bachanteuse minene neti bamari osambo tuwana nyonso basusi ezosala biso ka na mboka ndenge ezotambola barumeur ke o efuti bango na mabe bande kosala bazokabola bafamille bazosala banyolo banimba te soki olobi efuti bango ekomi mabe liwa eza nzela moto nyonso efuta bango na sansi nini moto nyonso aza na vie na ye asalaka ngo e ofuta mutu ni lelo mabe moko bataki tambo bamulo ba mabe lelo na sens nini bakomi tambo somo na mutu bakufili o ekomi Cormex mutu akufili ekomi Cormex batoto za batu na mukidi bokanga matoyi na botika makambo eza bien te so mutu akufi za mukolone senga maki biso tuto otamula to okufa on biso nyonso to okufa mutu moko ozala na mukidi oyo aotikala ongana daze na otikele bende kutezo pola bo pourquoi pas mutu eza mutu na mutu aza na vie na ye aza na mokolo na botamaka api na mokolo na okufaka batika koloba biloko wana o boye bien te. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé. Santé ça va par la grâce de Dieu. Lelo te otala bino na likambo kweli biso na kina wana RDC par rapport ya liwa ya papa Olangi impression na ezani par rapport. Na yokaki yango mais sala nga passe makasi. Ku fait banda dimanche ba prena ngango. Sala nga passe ya ko afia tiki biso non na sisa mission na été. Ça nga vraiment pas so mo kuna la tilinette boye na ko longo lunette te po mai na miso ekitanga. Ya on a tilinette na nga boye. Ok, par rapport à la rumeur, les Canadiens RDC, il y a un cambo cannabis, il y a une rumeur, il y a un oh non, papa Olangi a zui, a fouti, ndenge ba kabola ba famille, ba kindoki, bandeko ba vanda so sika monter lo bani par rapport. Maman, par rapport à ma cambo so, on a kutu ba rumeur na vivana ba rumeur te. Les alrango ka bongo. Vienga daye, Nzambe déjà salaki ki père akufa na tanae parce que ça gi mission nae. Surtout comme fufa de kwa makambo wana. Totonga sombo kate po ndoki akodeleka Nzambe na makasi te. Vous comprenez? Batika via pema abota biso bana bana bakoko biso nyonso toza wana na pesika famille ba mes condoléances. Mboka oyo na mboka mo ezaka na oka bonga ta yo mama ne toza so daye ko mara avion na daye ba makambo belé.
atanga Hervé son akufi Hervé Tshisekedi ton koko nga kufi kuma ba makambo ebele na minga olobate na suki na kawana. Merci beaucoup to continuer Karana Golo Mayala taka poto ça bino plaisir. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Oui, le lot to yekota la bino par rapport à likambo et comme libiso na RD na Kinshasa papa Olangi atika kibiso tango yoka kengo sakyo ni. Oui, premièrement et ça là passé parce que ça homme de Dieu azam ta servi nzambe banda mikolo ebele abimisi bana ebele abimisi bato ebele mais c'est fait ça la ka passer parce que mutu bozalaki na ye ke ayebi ko sela nzambe ake amemi ba amebele pe na kati ya na misala ya nzambe donc et ça qui passe tant on a yokaki et ça nga passer qui non papa Olangi akufimba na yebi ministère ya amen mutabandango papa Olangi donc je viens par là na yebi donc ça nga passer na yebi qui est papa Olangi azana parole de Dieu donc ça nga passer premièrement. Okay. Olobani parce que za moko po utikuna kendenge bat ba olobaki papa Olangi vraiment ça papa Olangi akufi pona mabe basala batu na vie bakabola ba famille ya batu bandeko bazwa su bande on a en considération te bakomaka bandoki yo olobani par rapport oui la Bible ezoko juger biso te ke la Bible ezolo ba ke no mutakufa na mabete donc o batu bazolo ba liwa mutu tongo mutazana vie ce qui mutakufi ezalaka ke no mutu wana azwaki mwasi batu azalaki boye abanda ko zaboye parce que ali mutu munene le quoi azalaki grand homme c'est poussé faut ba le baka mabe pana mais pour nanga na tikana ko ka ba témoignage ya mabete pour na papa Olangi o bazolo ba propos ya mabe pour na papa Olangi ezali à propos na bango nzambe a pardonner batika amnae ne ba question réponse à paix. Oloba na mamulangi ni na koloba fo azala si fo koloba na bani azana makasi premièrement landaba azala a se laisser faire que na ba arme de destruction loko ya ba charabia qui bazolo ba landaba loba te a se mettre fort ata nzambe nae asa la musala o mobile na tikele pour que ekende liboso. OK, merci beaucoup. Oui, bino moko bozui avis à moko na moko tande toloba bino que tozala wana pour ngo bino ba information sur terrain hein et longona Golo Mayala wana azaki na sima caméra pour no pesa bino ba image to tamboli to suba interview ya moko na moko bino moko bo réagir bozui ba réaction ba kino par rapport ya ba rumeur zo tambola o papa Olangi boye o boye akabola ba famille batoué ndeko nanga wana ndoki bandoki ba vanda papa na mama ba vanda ceci ka mon côté pour anini papa Olangi mama Olangi basala bongo efuti bango bino moko bozui babike eza bongo te ba ona so basa ba rimer mabe pour na musala nzambe ya botika nzambe moko a juger nzambe moko ndé le seul juge à juger bango. Là je dis merci à Papi Nzola Meso, merci à Golo Mayala, merci à Papi Michopo, merci à Frida Kanga Bachambe Chimien qui a la Judith Ngoyemo sa pembe, merci à Dishimongo poto na poto là on a simé comme diamant zola nous se battre lampaka. Merci à vous merci à vous tous. D'ici là portez-vous bien. Bye bye. Bella papa mabote bele oya yende musungi ya koka moya Yesu yende elikia ya basansu ya Yaya sembola ide, yaya sembola loboko, yaka kokata nikamona gene kimonene. Yaya sembola ide, yaya sembola loboko, yaka kokata nikamona gene kimonene. Bolingo, site ya sikebimi mopepe ya sika. Mopepe ya sika. Chez Christelle, le Pongo, la Rose, Mamou Iranium de la presse. Alors, vous s'abonnez à CLTV, Mopepe Sika, CLTV News, Mopepe Sika. Awandeska ngana kosala ba news, awandeska ngana kosala po, na sak interview n'importe quel site té, na n'importe quelle animatrice ou animateur té. Christelle, le Pongo, Mamou la Rose, l'Iranium de la presse. Vraiment, vous s'abonnez awa. Et ça, deux fois, mon pépé à Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa Adio Diogène Genève Mobile.